tout bazai kuna na yebité Luka jusqu'au fond Luka ne batuana mais parce que yo muto lobaki on attaque yo une émission moko na jobi Omar a contribué Pierrot pas contribué mais ça mon point ni bolinga vérité ti biso muto récoltaki na liste na biso oyebi ba kombo ba pesa bato ba nyoso ba pesa ki na ba ona mutu soki muto a contribué te na lobité que ça na ndenge ya mabe Babé que n'aime pas on va couler tout le monde c'est pas la IPT là je n'y tchaka là c'est pas la IPT abi mais n'aime pas que on va péter là on dirait bazar mais ça va joindre bon pour balia et tout Chico na tu vas faire fan oh tu vas faire ouais pour bien les gars ils payent là par et il y a voilà bah tu vas faire fan là l'autre vandi beaucoup pour le des problème tu vas faire fan là yo ta émission là té natala ngoko natala via loba mabe pour aux athlètes au defto loba ngote voilà allez ça biso bon ça fait place avec sur Monica que shoga na tefa bi apetwa ngalo ba suni ngala lingi na ngangoti c'est-à-dire à ta vie faut respecter à 100% c'est notre papa je dis na loba bon na TV ma $20 à pesa ouais mais bon mi liste dans sous na rien mona na liste par rapport, il y a Badir, il y a grand frère, papa n'a vu sur la télévision, qui batona bosali yango pobolia bambongo siko et révolté ba famille mususu. Ah c'est que bango na bango ba ko bana boiso na ko kolela la voilà. Ba o basala ki ndeti bandi na Fatou mutabandaki yango bravo l'artiste Fatou Miracle na œuvre yo bandaki ya ko salela ba sirika yo moko. Sango localisme. Ça à somba ya combien? Si on a Pierre tomber la cher. Soma ya 1000 ok. C'est on a pu tomber les draps cher. 1000 wana ya lelo et compter 3000 à lobby. Il y a lelo et compter 3000 à lelo. Voilà. À l'époque que Pierre tombait les cher. Ça dit fa toi ça lango yé moko. Ba tu fait aux aki yé moko. Ba baida no sera shoga. Te mais ça cause là. Omoni cause là na savant na vie arabien. Bata mayele bazaki lokwa ba gesho. Mais ce savant pe faut zala. Savant théâtre les sacrificateurs Dieu à Mosé. Il y a balé qui coule tout na bango nyonso. Mutu et ça là. Apparence trompe. Là ça a mal le mettre mais mal compris. Mal compris, tu vas comprendre après. Est-ce que Mikolo peut habiter beaucoup pourquoi pas dans groupe en beaucoup de ça papa Masumuté. C'est bon. Mon ayeta. Non, ça mon groupe. Papa Lombe. Mon groupe il y a WhatsApp il y a bon moko ça volonté mutu na mutu. Groupe te ngana par rapport il y a ba cotisation ya mama ba Pierre Tomba. Au moins tellement tozaki. Ba on dirait ba za rappeler te Caleb mon ayeta. Te bango baza Mikolo baza na bana jeune bango bazala nango. Est-ce ba pesa pe contribution? Te tout tu bisi bon que to ebise bon to kosi. Tebise bango te to acquiser bango nde na sala émission na acquiser mutu. Mabino ne bossa mabe. Te to acquiser mutu te. Faut te zonge bino alors. Te bon. Toza batu oui. Bokyo consulter non ba Mikolo te. Te non, omoni ba Mikolo pe ba consulter biso pe te na makambo na bango. Allez, ya obilo pe valé faut bozo que ça. Te mais na makambo so ba Mikolo pe ba kenda pe ba conseiller na président de la République ba pesi biso pe compte rendu te. Omoni ba kenda pe makambo ba pesi biso pe compte rendu te biso doze la compte rendu ba garada mo. Oh ligonde ba Mikolo pe ke ba se pera o te situya Johnny nda otala o. Tika via vanda, tika valia fufu. Tika valia fufu calme. Ba omoni di. Voilà peut-être. Est-ce que ngana mo na manke gaz ni respect. Ba kenda peut-être ba kamba Mikolo ba kenda makambo peut-être ba biye sa bino. Est-ce que Mikolo pas manka bana mike respect. Respect à réciproque. Soki Mikolo lingi ba respecter, il faut respecter bana. Dona Gabriela qui est congé médical na Lubumbashi, vacances médicales, repos médical. Abela qui va te ça qui m'a bébélé on va qui a payé ma nini. Aye paiement. D'ailleurs je n'ai pas pesé. Obi. Ye bandaka la pesa rati. Ye bandaka la pesa rati. Ye bandaka la pesa rati. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui tombe, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit des exemplaires, on doit s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment
eza mpena na lignée eza mpena na nzela. osonami soni nyonso susi emema baresi basa na biso na lelo baresi basa. Exemple TV qui toque, rien à dire. Bienvenue à tous et à toutes. Exemple de télévision, votre chaîne de l'excellence, Barési Baza, messieurs les journalistes. Vous savez que le devoir nous appelle, le devoir est de votre servir, toujours présent pour vous informer, vous apporter de l'actualité, les informations bien traitées, bien diffusées. Et nous courons toujours derrière l'actualité. Alors, avant de présenter l'invité du jour, nous allons parler affaire Pierre Tombal, Chico Pouloulou, Solange Mindondo, Dadis Dikamba, parce que les artistes Pierre Tombal récente. Donc, tout ce langue tout à l'heure. Et puis affaire Bomoko, association OE, ça ne pas comédien congolais Nabiso. Alors, merci à Dieu qui est derrière la caméra, à la prise de vue. Laissez-moi remercier aussi Yannick Chambabo Samboka, patron Bogos. Et pourquoi pas penser aussi à Malik Arafat, Shekina Vumbi, qui te repéta et qui te repé $. Et merci infiniment à Raissa Martin, sur l'argent t'appelle madame. Et Vanessa Erwig. Vanessa Erwig. Mundele, comportement, le roi Mundele, Mahmoud, le roi Mundele, très ponctuel. Et ça qui est vraiment bien. Et clin d'œil spécial à Jérusalem à la merveille, moi, la mamie. Je suis avec Christian Shoga Wina. À ça, là, ça va succès. Tilo Lopé, succès, Zali. Papa, on voit ça. Donc, leader de sa génération, Yepenza, père Nabango leader. C'est moi qui l'ai dit et je le confirme. C'est avec lui que recevoir parce qu'il est aussi fondateur. Il y a Bomoko. Oui, ça qui va maquiller les belé et puis Pierre Tombal. Il y a des salamia bamakamozaki belé. Biso zaki zaki na kasa ba groupe WhatsApp wana toyoka na ba audio na ba mambo belé. Mais lelo nazana yeto me kampe ko cela. To ba comment ça s'est passé ezaki boni likanisiango. De yo soza d'accord na nga fongola biso pour dire déjà bonjour et bienvenue à Christian Shoga. Ouais, bonjour Barési. Bonjour tous nos téléspectateurs Baolandanga. Et la première fois tu n'as les canaux exemple TV, ouais, la deuxième fois. Ouais. Mais première fois yondo yambanga. Ouais. Merci na ba fanatique tout au balinganga na bato tout ba soutenanga bazalaka yanga lokwa ba venanga Bobo Richard Bokoko Limotema et Père le Djoboké, Kadé Sundi du 21e siècle, Sandra Bicento, venanga Freddy Bekoko maire vrai monsieur le maire na Katsa Irlande. Namoni Briscodia, le patron Bogos, ça dit petit moi Bimi Kolo Briscodia, il y a mignon dans la Lox, en France, ça dit petit on a Kaba. Briscodia, petit on a ça dit nouveau modèle, petit on a continué nouveau modèle ya anglais, ça petit on a mon Simbe Mikolo na maboko. Briscodia, on a Simbe maboko. Anniversaire rappelle le 23 avril là. Anani Kodia Bambote Belé, Bambote n'avait n'anga Doudou Makangila, non Makangila le temps présent, Chims Kabengele. Balinga Christian Shoga Bambote Nabino. Voilà, Christian Shoga, bon, déjà yebi par rapport à parcours on a eu les solo Mambutu au les cas on a les lots actuellement au comme président aux arana groupe T. Tu as déjà président. Ça dit jour Babotanga déjà Nabota Marana qui leadership. OK. Ça dit le président va gros à la mais leader pe bazala parce que nous sommes gros à la président baza leader. OK. Bon ça dit Rosanika comme président mais leader pe na pour encadrer ba président et sangana li kabo nzamba pe sarana qui leadership. Comment on y va là. Ça dit nga pe na leader président. Da propre groupe na yo to ya ba groupe ba. Les astres Ezali et Koufa. Ezali va répéter ka. Oui, des artistes no baye. Nazana héritier Ngbanda. Nazana na Olga baye bieta. Ten oye dans sa groupe. Ngabi o baye biye. O baye bi. O baye artiste na ngaba. Voilà. O ba bimba na ba bima. O ba bima voilà. Oh ba Lianza Kader Dekos Gabana ba Jorvi ba Elise banani lisusu bazaba artiste Marie-Hélène non artiste na ngam na za qui fondateur ya groupe ngam na fondateur ngam na recruter bon ngam na Alexa ba musala ya mon biso président leader et ça des choses zomona ça dit na double brassard président leader ça dit ça groupe ngam na obima na tête c'était que le roi yone leader ngam na za qui na leader ba tout ba yebi na to na zonga ki sima parce que par rapport
au moniteur to longwa groupe évangéliste ça dit biso bato to longwa ki pena na vono to longwa ki na mawanyoso que balingi soutien na kata groupe ezaki ngai après il getse ko nanga to vant tout ça la groupe évangéliste groupe moko songo les eno na kombote ngako na pesa ki ngo les évangélistes là to sali avant tout ça recrutement to zena ba parti melanga ba chambui ba persona maindu ba cheko ba tozaki pena mo ebele o bayaka balanda biso mais après ndé to moni que bon tout ça la boye pour ça la maboye au moni voilà. Mais dans le groupe évangéliste à l'époque bon tu obéis vraiment résumé à moké dans le groupe évangéliste à l'époque tu obéis à groupe né Losambo Nzambe Losambo ebele mais apparemment yo ozalaki yoana des gens bando côté qui mosuni moi makasi na groupe évangéliste et puis ce que c'est ça na mosuni parce que tout ça ba sainte ce que c'est ça na mosuni molimo ezali mosuni pe ezali c'est-à-dire les aïe plus moi ma bonne délimé te ma bonne les alaki si les ma bonne les ali so tellement ba tatouage na on a ba verset biblique ba comme Jésus tout mais les arabes bibliques te malgré tout non moni eloko non et la place moté nous allons ba verset ba peki ça tatouage non eloko nyoso muto asali yango dans le bon sens ils allera bien on te peut soit combien ça dans le mauvais sens n'est commis péché ozomo ça dinga asali yango eza et là comme on a déjà encore pacte moi yanga na nzambe na comment ba verset biblique nanga o ezaka et soutenir la vie nanga omoni ça dit so na comme na mboka moya ba arabe balingaka komba Jésus te mais le temps qu'artiste ba ya manga le artiste carrément ba otanga ngomba komba Jésus koti pour ba lapider ngate pour na tant qu'artiste omoni na ko luka vite mais na tant qu'artiste ba otanga ngo voilà c'est ça quoi ça dit ça façon on dit sabatu que Jésus azalaka voilà merci beaucoup là c'était juste une parenthèse par rapport il y a les solos, il y a moi, Kozong, ça y est, par rapport, il y a Christian Shoga. Mais aujourd'hui, là, à faire fondation, bon, il y a fondation, il y a Bossangani, il y a association, bon, Moko. C'est ça, Asbel. C'est ça, Asbel. Ça dure des associations, mon parce que la plupart bah figure ils ont la carte ça bah figure où les lots se perdent en haut. Ils appellent ma figure où est banda théâtre kala. Bazana kati parce que tous appellent na vesele masasi tous na ba mama linga tous na ba sœur na biso Sarah Moussaou tous na ba malgré na poto mazaki parmi ba azaki na kata fona ya association azaki parmi ba sage azaki parmi ba sage ya association ya bomoko ça dit ko sangisa batu wana nyonso to sala union moko po epesa biso force à combattre la pauvreté, il y a théâtre. La plupart des gens, il y a théâtre. Le lot sotobi, baolia na art en soi, c'est faux. Ça dit, baolia plus na matolo, na check, n'engez à la kaka, mi soupe le ba mi pesa na baona ki gigolo, mi soupe ba basi ba mi pesa na baona ki gigon texte, na binga bongo na ndenge nanga, et le binga, c'est-à-dire, voilà, ça dit, normalement, bisoto lité plus. Il faut vivre dans l'art. Na musala o ba yela ki o nzamba pesa bango don comme don ça dure il faut vivre dans l'art. Il y a un moment tout ça l'association pour tous se révolter tout mais kako enterrer plus hémorragie à la pauvreté on a le théâtre. Oh idée ou taille pana yo ndo za fondé. Initiateur voilà. Plus il y a qui par rapport il y a un monde vivant donc mon ba cartara bino. So tali même carrière de charge na biso na un monde vivant exact il y a lignée moti. Vous comprenez bango ba okende la roba neni biso to kende triomphal mais bon ba sur petit boulevard toi lignée monté comment ni et so rabinonde par rapport à les solo qui ba pona na bazo ba $100 non ba $20 n'est pas exact et qu'on soit bisoté mais quelque part au moins dit mutu soki pa sali lika mamalamu ezape mabete boko kolanda ngo boko kolanda pe mais biso le biti to landi bango po ba sala kino bango ezaki loko groupe WhatsApp parce que là on a bon pour ba aider vie de loin par rapport à une centaine de connais compliqué quand attend mo boy na PCP mbote Charlie ça dure le Lopez anniversaire le Lopez anniversaire na lelo oh joyeux anniversaire à toi mon frère mon pote mon ami vie de loin Charlie ça dure plein de bonnes choses d'abord accélérer belé après sur longue vie parce que ada parmi artistes ça dit master ça dit na linga rétro erno soit ba ebiso na tela ba vidéo na za soki na kanda ki na plus na YouTube na continue na enregistre la vidéo na sekana se détendre ça dit joyeux anniversaire na ça dit rezaki ba sala kango pona soutenir mais zaki na esprit to ça qui en association monsieur n'était que ça dans association OK va ne biso tilo tout ça ko exister bon panzana te bon moko ezali
Mais par rapport à moto ezaki wana omoni eloko nyonso début soki ebandi yaka na moto moko boye mais sikoyo ezalaka na bavrai frais mpe bavrai faux bazalaka oyo bayaki kaka batala soki eza nini apres balukaesimba te apres baluka moye bapanza yango biti lokola eza makasi oyo ezalaki ekoki koyede bandeko mais il y a des sanctions aussi existent oyo baza mpena bajabre elobinet oyo ozalaka mpena mal aimé naza aimé moi je suis pas mal aimé naza aimé nga vraiment so na biso bato babiso ke show aza mal aimé c'est que carrière na eza mabe carrière na banda nazala déjà aimé banda libumba mama na biso carrière na ti lobo mona ke âge na ngana elongi na ngezo correspondre par rapport naza mal aimé te c'est à dire idée na ngai nde komaka bato so baya on est mal compris bazara mal compris c'est à dire so ba yoki début na ngode so mona ba comprendre après ba comprendre après c'est à dire bato ne bazara mal compris c'est à dire initiative na ngana ba idée na ngai eza bien eza pona omoni lelo jeunesse eza lelo so totali bien lo biso tobe bisa jeunesse lelo jeunesse soit lelo biso tobebisa bango baki gigolo yo bibo lutter contre ngo mais yo mo te ngana lutter na bité na pesi exemple na biza bato mususu ba mi pesa a téléminer place on a bige ngana olela na ngawa no lega na télévision yo pour lela pe wana zela na s'il vous plaît c'est à dire zelanga c'est à dire na komi na théâtre na komi ko ya ko teka figure car ba benga ngoni ni na teka na figure bat ba mona na bango visibilité bat ba mona nga po beauté na ngai mona na kana fi bambe belé bat ba mona nga na visibilité mais esprit na nga na makanisi na nga so ezate na telemi na nga ki jigolo boulot nga na mi pesi corps am esprit na telemi na ki jigolo ou bien mutu so ya o abasi ba telemi place musu na bité que tout le monde ça veut dire ça exemple mon pesi ça normal exact et la réalité vous monde dans ce sens là c'est à dire yango te biso yelaki faut batu pour lelo bato biso tozo formé na ba groupe na biso to côté ya bangoni kopo nga na osala na kulu demba ou bien na côté ya bango ba ya pena vrai art pour ba présenter art bat ba sepela na art na bango au moins c'est qu'il faut to telemela art batu balia na art ozomona un homme utalia na ndenge moko boy ozomona dans ce sens là yango moni bon moko et salama voilà bon moko et salami clin d'œil spécial à toi Raissa Martin, qui nous suit avec beaucoup d'attention. L'argent t'appelle madame. Et pourra pas penser aussi à Shekina Vumbi qui tourne au $, les Arayayo. Je vous rappelle encore, ce 23 avril, c'est mon anniversaire. Et continuez de suivre cette chanson de la sœur Marissa Kinanga. Donc, et puis abonnez-vous aussi très massivement sur sa chaîne. Et abonnez encore une fois de plus sur Pedro Show. Voilà, Pedro Show. Vous s'abonnez et vous ça bien. Mais le lobo mon corps et ya peine vague dango malgré tout le bili comme ce que yé moto ezaki nango liboso et za la tendenge comme lelo. Yo mo yebi que place bat bazali makambo za. Ba vrai ba faux vrai belé bakindaka. Ba vrai c'est belé bakina na bango. Te belé bazali. Ba départ vraiment za penate na bomoko. Et ça ba départ oh les mususu mal compris. Bazali yo ba bakina comprenant na le bomoko. Te mutu so zani a comprenant na eta kotanika na lwenge ayebite le solo ne ba no beta mo ba na moko ndeza ba so problème ba pesa mbongo bo tsanga pe na kota ayena biske soki na zu problème de faut ba pesa la contribution a contribuer a so ne problème parce que moi ba contribuer ça c'est vrai que na longwana ka ba mal compris voilà bazali ba kita na bango c'est tout ça dit mutu na mutu ça arrête banane au bal kenada et naza na tanga ba komba ba tuti OK ça dit plus basi to mibali na ebité na mona ba muta quitter c'est bleu mais tu as quitté on est aux rébellions na moi ba quitter bon on peut appeler un groupe WhatsApp c'est un groupe WhatsApp nako OK ça dit pour la information on a tout le monde mutu a quitté tel que Marie-Jeanne a quitté par exemple Marie-Jeanne soit quitté et il a dit que Marie-Jeanne a quitté les groupes alors le groupe WhatsApp alors un peu maman na bon moko ni alors même bala mona bomoko c'est la vérité Bolanda en coulisses te tolanda te parce que toi bala mikete toi mikolo to ebeloni to luka nous a fondé te balanda te moni mutu mususu batu mususu bazalaka obona soki quitter les automatique pour les téléphone et ça là qui koko so c'est dit so changer ben donc c'est comme bon ce téléphone les temps ça ciblage so s'abouer et c'est ça bim so dans groupe ça batu so ça bon mutu nda quitter involontaire ça dure à lukara mutu na neni bozongi sanga parce que tu as la téléphone ça dit o a quitter zongi peut-être ngande singa bona lukara te na landa te parce que na ibi caprice ba artiste to ibi réalité ba artiste nene kindelara a quitter les pour les soucier na o bayoka na te na o bayoka na kité ya quitté tam supo ya za na groupe on a ba no mona na kata groupe alors tant yo landi o mona tande ba olanda nga ça dure
ils ont un paragraphe mais sincèrement peut-être à Kita pour un téléphone à bien opposant c'est si na ko tanga Zidane Zidane a salango déjà abi bazongisa ye na mona susu Ange Maïcha voilà na mona pe susu Léa Ndaya voilà na mona moi quelques bateaux voilà to beta sko to kota na viva sujet maman ya likambo oyo sali penda paga et sali penda panique to yebi makambo oyo ya Pierre Tombal et vous ko banda wa to mona ji profiter pe na pesa apia serna biso apia dite motema ya Ange Movunga na Canada na pesi bango bambo tebele libala elamu nzamba pambola bino bo continuer kitoko bo mona bakoko lolo tina 5e génération bambo te na bino na serna ngai apia edite voilà likambo Pierre Tombal to monaki idée to initiative et bandaki plus na oya Didi Kambala to monaki ba Gabriel ba Telemaki groupe WhatsApp créé oui et logo et sexa na comme si sexa na pour aller na mon logo comme malwa ndeti actualité je ne sais pas comment ndeti actualité non mais actualité parce que mais surtout oya dominer makasi biso to yebaki que pour mon que bandaki ko préparer Pierre Tombal rien que pour Chico Pouloulou mais à notre grande surprise na biso presse na public Christian Shoga aza bomoko azaki étant que individu et personne à Christian Shoga a proposé na mayonnaise mon frère tala yo sala groupe WhatsApp pour na makambo ya Chico Pouloulou Chico lokola naza fondateur ya bomoko carrément to récupérer bomoko to tie likola muto Christian Shoga Chico na peut se comprendre parce que si na biso zaki bomoko ezala initiateur ata ezala organisateur te mais initiateur ya likambo asangisa batu voilà omoni lokola Christian Shoga za bomoko za fondé ya bomoko yango moni bomoko etelemi muke na mutu etelemi vraiment na mutu ya Christian Shoga ça dure initiative utaki pa ya Christian Shoga l'homme de bomoko nde siko kitaki pa bandeko ya kitaki pa mayonnaise a kotisi batu ba gesho spoon ba pour gesho pesa ki facilité pour ndima kokota intégrer la makambo ezaki facilité fallait qu'on faire comprendre na privé na mikene na solo na faire comprendre c'est bon ndima ki bama kalunga ezaki facile comme bonjour alors bizarre makambo photo sala makambo ezomona na dans ce sens là net directeur DG ya Biso TV Bruno c'est ça qui était vie de lui un coup talobaki papanga soutien na yozala makasi nani Jerry Lewis kutuye pe nazaki azaki vraiment azanga raté ko lala libanda ko kanisa pona bomoko fatuka yembe na bande ko mususu tozalaki na bango ba Gino Lanza di pe tozaki na bango na comité d'organisation ba modérer pe ba senga ki ba kota to lingaki transparence ezala tozalaki ke to kangami moi bloc mo ba 2 personnes te to lingaki ata 50 personnes so ba bazala ba dibi tse bango na administration ba mona ndé musali so sam ezotambola mais ce que apparemment les camarades pe ya Pierre Tombala pour lui que n'a plus vite ça ka bomoni ya dire ça mieux peu directement to ba idango ezali ka considérer c'est kangamaki non non to lo belo boko boye Barezi pour les lots à la chaîne na yo exemple TV ou taki na chaîne Monsongolo ouais on comprendre c'est-à-dire pour le wana chaîne wana pour que ça la yo otuna mututa ezaki olobiki non ngape na sala na chaîne nga esengani eza caméraman parce que fallait que tout na soki tout na mukolo exemple TV mukolo na ni chaîne mususu zalaki wana non ezaki jour yo préféra ki exemple exemple bon on peut ça normal pour élever batute eza lokola ba groupe Salongo ezaki groupe mère mais le bateau bazaka na kata groupe Salongo na baza suna kata groupe te basala ba groupe na bango bateau bango pe basala ba groupe na monde ti ba vena biso ba elombe baza pe suna bana na bango ba boti basali sali sous ba groupe na bango cela veut dire ezaki te fa ba ke tout na bato pour non sala likambo cela veut dire eza volonté d'esprit na yo osali likambo bato baya sali tant ba sala message à recrutement na recruter bato ça et loko za nango nde bato baya voilà zaki nango te que il fallait tout na bato ba konza banani bazalaki ba konzi na biso zaki banani oya théâtre basaki likambo ba fait tout na bango ba banda likambo dans le sens que ba Gabriel déjà ba Pierrot et tous les autres bazaki pe kuna ezaki bon pe ko associer bon va continuer ka lire on a pas Chico non ezaki batutu ba sala makanisi basaki likanisi ezaki ya babete ezaki ya malamu Chico fatu miracle mutabanda li solo ya ba Pierre Tombal au Lobanine ozomona ça dit fait que tout na pe fatu ba sali ya dadi fait ba ke senga pe fatu
ça veut dire batika na boka mo ba polémique wana ezala nga surtout na initiative bien ki mutema malamu ya osala likambo e ko aider bandeko na biso surtout oyo batika biso to la kisi bana bandeko na biso ke to ko kolinga na kala pete so toza vivant soki pe boti otiki biso soki le longa pe na zate ba oyo batika na mukili fo ba continuer ko linganga ata na za soute mais Eve na ngali so na nga fo tika na mitema na bino omoni loko biso to sala ki na esprit wana yango wana to salite poto s'accaparer na likambo preuve nela to silisi makambo yango to ngana bimi na ngana na quitter groupe o to sala ki ba to pe batika li ba quitter na ba coupe kufi ba o ba olinga ba sala basali pe ndeko bususu tokozala na poto soutenir bango on est à sous bon mon côté apparemment les combien baka parce que moi j'ai eu à suivre une fois ya Gabi na émission maramongo et salami Pierre Thomas comme comment polémique mon robot la taille bazaya ba masoka bien ngaso na saki pona dadi po dada za camarade nga ba to sala on peut pas ça la po ba ça pe mindodo pas camarade ba mais alobi ba soka pe so pour ça pour le po camarade bino et comme le roi bon po bi ba misuso ba sali eza parmi ba vérité autant misuso pe biso to saleli moi je suis vérité bimisi ah ils ont parmi la vérité la vérité c'est bon ça ba émission to mona ba vidéo quand mutolo ba na télévision que ba o ba osala pona nani ils allora passer est-ce que tu comprends et ça déjà passe mutolo pe ça bato et ça passe faut nous surtout récupérer c'est normal et ma bête apparemment bino les aïbino yango ça polémique non lenga na lingi pena mona polémique ezalati parce que toza bomoko ba Gabriel bandeko nyonso baza na kati ya bomoko soki Christian Shoga lela ko molo ba mabeboye so bandiko lo ba mabemo songolo eza lokola na komi komi bundisa ngamo parce que ba membre na baza ba membre ya bomoko et ko tina ngaso na zolo ba mabe ki contre bango ke basala kilka moboye ya mabe contre bango contre makamuna bango c'est-à-dire il manquait lokola likamo boy bakoya okite bomoko même so bazaki na vision bomoko ya bien tant soupe bazana ba likanisimo bakoki ko pesa lobi na bomoko et faire et avancer théâtre na biso ya Congo ba okite la msusu na eloko mobo alors ngana rolinga tena les bango le msusu na likamo boy sauf que ba conscience ba tunde fo sala que na place boy na sala kilikabo na kosaki place bona sala ki likambo ezaki vérité c'est sans conscience à battre beaucoup sa conscience ya biso ya batu ngana ko sa conscience à battre mais conscience na ko sati voilà bato bazali kuna la majorité tout le monde bango peut côté surtout bazali ba admis mais siko yebisanga fona sa ndeni to mona ki absence ba Pierrot na kati ko ya on a bisiko soki parce que moi ba te belo bazali kuna penza na Pierre Thomas dadi dikambala poto nza bazali ça biso ndeti ngale ba kotisi na groupe ya makambu ya Pierre Thomas notre feu Dadi di Kambala ozomo na biso le bakoti senga batuna point de vue na ngati batuna ipa vie na ngati na moi kombo na ngamba moko tiuna numéro na nga na tuni boy bakomi lusungi Pierre Tombal Dadi ça dit pas son âme tam su kombo nezo tanga matro lem su pe famille ko sepela te bako sape po ba diabo bala trop otanga kombo to na émission au moins tika kombo ya msu ya na biso tika kombo lem su tata na biso ozomona ça dit otanga par rapport ka ils a ba question journaliste par rapport oui poser là il faut na répondre comme il faut exact ça dure biso le bakoti sa biso ngai par rapport vina ngati on se retrouve comme ça ka bande ko peka ne bakoti sipe bande ko msusu ba tuna pe ba vina minote ba olanda ka likolo voilà souvent ça dit sauf que mutu na mutu ne o comprendre le ngana na kité pona la kisana Dadi di Kambala pe à son âme que Christian Shoga linga qui fona contribuer pour basa ele loko avant dans la kimia na la kisi amour wana voilà na okité na okité ce qui n'a pas si contribution de ngaki na pesa ninga na okité au moins na okité tele ba koti singa ipona pona likambu moko songo na kité ngo ka pole mususu boy cela veut dire no sala na ngote wana ezakenga voilà wa kitaki pona ki mutema na ye etalié wana fobo tuna ba pourquoi bo kitaki soki ba koya ko ba vérité ya solo c'est bien pour nga na lo ba vérité awa soki likambu ali na belela kana lobi nga bon mon ngana ko vanda tipo na kanisela mutu le mal na vandi bana ndo kanisela kino muto a quitté pourtant muso za mutema mabe a sepeltete et no kanisela na mutu mabete mutema na eka na nzambe témoin parce que je sonyo soto ça les aka to luka ba pamboli ezali pamboli tango bana shiko bayaki na cimetière tango baye bana wana ndeti mwana ndemo mwasi na mwana kazo lenga ko kati ya mwasi bakokane makasi boyambi ya pembe boya benda ki chignon Judith Chanel si je me trompe Judith Chanel
azolenga akokata ndima te omoni même maman na bana na yakala c'est-à-dire ex parce que moi si on n'a pas bala na déjà c'est-à-dire akokaki te omoni eloko lango tango batali biso balobi na biso na suka merci ba papa na oyo bosali pona biso bana na mike tango ba senga biso merci eza directement lipamboli muto nyonso a contribué ki pona œuvre ya Chico c'est ka ozala béni na likambo moko bénédiction za mbongo te okoki ko rater pe liwa moko songolo nzamba épargner yo na ebité tala vidéo moko dernier mais uté ko circuler na ba réseaux sociaux maman moko akoyesi nzete na ye asengi na jeune garçon moko boye aloki azwele nzete nzoka koboya ya jeune garçon wana koboya wana ezaki lokola ndiye a parler omoni nzoka koboya wana ezaki nzamba nosala mama na a déplacer molaka yozwa nzete nzamba longola na nini ko soki jeune garçon apesaki ye pa mama na lingaka sala nini akufa ozomona cela veut dire elobaki trop ça dit bana wana tango bavandi baye basengi ba papa merci eza bénédiction il faut toluka la bénédiction et non de querelle inutile na ba tournage boki na ba tournage boliko beta ba masolo parce que les artistes et comédiens ce sont des bato bla 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 ce sont des tchakoukou tout bien ozo comprendre mais ce que ba lobaka ba yebaka mais ce sont ba kote na mutongo ba loba makambo na ba loba te ozo bona cela veut dire ngai et comme na tamona comme comment Nzambe ga sunga na ko aider un jour on a pensé à celle là bana ya artiste et comédien dans ça lobby fondation surtout pour na bana artiste et comédien batika bazana ba moyen to bazu sont sortis en classe te to lukila bomba formation mo basala lobby so nzamba suninga le ngana osala ngora même ba comédien na komomona ngona ndoko tango lisuti si na on ba no vérité fondateur ya bomoko ko ta système na on ba no par rapport à quoi et ça na ba maramususu comme léser bato bomoko eza bomoko bomoko so côté eza na makambo oyo ezo sala mapona ko révolter pour théâtre qui n'est de l'avant même ba comédien misusu ya na ndoko tango suti en plus ba tournage pe comme ya compter na ma groupe on na ndoko sala a tot selinga mbonga jo benga na oyati mais je te jure na oyebisayo vérité parce que tango baninga ba sala musala ya malamu bo encourager baninga batu pe na oki batu musu babi pe ba sala la papa sans souci carrément biso tona fond moko to bombaki to lobaki bato ba ko banda sous geste moko boy biso fond ya kesi to bombaki pona bato ba pesa kona to pesa baninga fond de démarrage ba continuer idée on a mais à part on to pesa bango biso pe to continuer ko contribuer li sous ndenge ba usengela parce que là on est salé que bato o bazai kuna na yebité luka jusqu'au fond luka nde bato wana mais parce que yo muto lobaki on attaque yo une émission moko na jobi o mara contribuer te Pierrot pas contribuer te mais ça moni point ni bolinga vérité te biso muto récoltaki na liste na biso oyebi ba kombo ba pesa bato ba dio so ba pesa ki na ba ona mutu ce qui muto a contribué te na lobite ke za na ndenge ya mabe bo Gabriel a pesa ki mbangu okay Gabriel bolanda ka ete mona malamu asaka na ena batute so le mona loba neza na un mois raisonner ba vandi boy e na sala ki pungo na lobaki boy aya luki wa sengo pardon ezana batu mususu bo mona bango na ba télévision ce sont des hypocrites o mona ya vanda bo moy alobaka te mona malamu nzoka moni muto zo vanda lobaka te so te okoyoka solo munoko ne ko bima wana ya kopola c'est mutu mabe. On a la vérité. Vanda bateau yo balobaka. Lobaka a lobby, a zo dégager, a loba se défouler, c'est ça muto vanda parce que on a un problème là aussi. Voilà. N'est-ce que ma Pierre tombe comment vous avez la haine? Et alors vous avez la haine na muto akufa. Est-ce que bon ba yebaki? Est-ce que c'est bon la groupe? Non non, ngana ça quoi qui j'aime tout. Jusque là na tangi comme. Oyo ba haine wana ça mabe e bona que. Haine des années to généralisé. Voilà. Bato bazaki pe bato ba haine bali. O pe ba sepe la te ba kina na ntina suka bazali. O pe na bomuna baleki na te va lo bon pe na kanda nyonso. A sepe lité bazali. Mboni me po na ngai ezatako yozo silika. To sala ngote pour Christian Shoga azoki na lokolo. Ba c'est les contributions pour basombele bandité. Babe ke nemba on ba kulutu na ba sepela ipete. La jeune tchakala sepela ite abi mendeni boke mba petrola on dirait bazamba so ba joine bon pour balia et tout. Sikoyo na tika va vana. Oh. Tika va vana. Ouais, pour via les gars ipena makaba et yebo petrola ba tika va vanda. Là vandi bo ko lukele desko problème. Tika va vanda. Yo ta ebiso la te. Na talangoko
na tala via loba mabe pour nos athlètes to defto loba ngote Voilà. aleza biso ko déjà ko benga bat basali po bayiba Voilà. comment yo Mais chance qu'à pour Johnny pas faire contribution et ça là bien. appelle ça te Ah. oh boto la liste bon Ya tu l'as fait ça. oh eza manque à respecter eza manque à respecter eza siko ko sala clair Voilà. au moni tango fiaza ya aza papa na biso un bon père dia na lobaki on a émission au milieu du Village, voilà. alors mi ba émission sur on sala ma question avec Johnny on répondre dans le sujet parce que bon bon mo lukasko vie à ça la tension bon on va faire ce que place avec sur Monica que shoga na tefabi apetwa ngalo basuni ngana lingi na ngangoti c'est-à-dire à vie faut respecter à 100% c'est notre papa Je dis que le bon TV m'a payé $20 à payer. ouais mais bon il me liste dans son rose en erreur nga mon analyste Pas tout cas aimé. Est-ce que vous voyez comment il y a Johnny té? il aime sous façon ya ko kima ko pesa parce que kangama ki au moins makamoni ya kangama wana comme ki o pesa ki lobo pesa sous lobi na c'est-à-dire mutu musa ko comme te kanda mais pour la liga ba ma liga ba senga te so fona hotel mela ah Voilà. c'est-à-dire eza façon musu sa ki melne likamo mais prochainement za papa na biso Attends, ouais, sans souci à pesa. abi Attends, ouais. te dabi te nga pona nga moni makamsu to kota ba génération na biso te mais lokola art eza na génération te âge né mutu eza na génération parce que la scénité compte et on peut compter mais âge né mutu na génération mais art eza na génération te lokola baza ba vie na biso ndeti muya mindondo biso to joindre na groupe salon te mais to joindre na banzonzingi au moins c'est dire art ndem te bindaki na génération alors lokola za ki cool abandai ko zanga te na makambu ya ba jeune au moins protocole ya makambu nyonso elekaka ya mindondo azalaka na sima makambu wana yango moto baki pourquoi pas viscère na biso mindox c'est-à-dire yango moto telemaki to voter ezali encore likamba tu n'as pas toi salon bon ezaki likanisi ya tuna batute parce que azaki artiste ezali roi mwana ti soka sana libumba zaka ya mutu mo tanga bota makoma ya batu nyonso c'est-à-dire po muta me meza ti fatu na mama na ye ozo po ba quartier prince msu mama na ye atigi mona na atike classe ye moko mona soit se retrouver mona boulevard po katsa parents msu dans quartier prince ozo mona ezaki na vraiment te que yo retour na bata groupe salon parce que azaki ya groupe salon kati parce que ba kitara pe déjà groupe salon moni c'est-à-dire ce qui groupe salon ngai ko sala fallait groupe salon ndé et ça la Pierre Tombal na ye avant ça dit zaka ke biso lokwa tozaki likanisi yango et déranger peut zaka ba artiste biso toza bana na bango et zaka ba artiste basangana ki po basala Pierre Tombal ya ser na biso mindondo na sir na temps oyo apemi na kimia na famille na mo na sepeli na déconner Patrick petit frère na propre le maître Patrick ndenge accepta ki na mutema ne mo mbaya ko assister ko ndima na famille mo mbane ba pesa ki biso Patrick comme lokola Ozaki loko la représenter famille mobimba surtout merci na ye Patrick na famille ya Chico Pululu na mama na Chico na bandeko nyonso na bana nyonso Chico to pesi bino merci pour na mutema bofungola ki ya ko pesa biso accès wana malgré to kutana ki na mwa kokoso ezalaki ta famille moko compliqué biso mukie bandimi après ba compliqué sous te dans temps à comboter les arabes pour détoration ba betaka compliqué bino pona nini ba compliqué ka ndenge zalaka ne zalaka ba diabo pe zalaka après nde sikoyo to kindaki to moni le pasteur akia sololi nde esalaki ke makambu ezala bien pasteur annex na pe chembo tena kitambo cela veut dire que non Omoni, cela veut dire que Omoni, cela veut dire que Omoni eza makambu oyo eza ba combat et ya kipe na kati mais to gérer ki yango. Voilà. Par rapport ya ba dire ya grand frère papa na biso alobaki na télévision que batona bo sali yango po bolia bambongo siko et révolté ba famille mususu. Ah c'est que bango na bango ba komi ko lobana bo so na komi ko lela na victoire. Voilà. Cela veut dire mais est-ce que bino pena transparence sera hormis ba reçu oyo like ça yona c'est ka ba reçu na trop celui de nécropole mais ngapela bongi ça peut moi so na sepe mission pona bongi ça nécropole nécropole babi na bi nécropole ça dit nécropole oya ka na reçu ya nécropole mais moi ba liste on te ba ikota ki combien petit kali combien ça ki neni mais yo oza pesa ki te so pesa ki on ngoti kala pesa ite yo lo pesa ki te matsa ki yo pe yo po pesa ki te so lo yo pesa ki te to tika ibino na groupe ba comédien non ba comédien ka ba comédien mais ce qu'on est au Beninga boy bénéfice ça nende
nga na bénéfice. Il y a public. Tes bénéfices c'est ça. Tu compte rendu. Tu vas compte rendu bien sûr les bénéfices moi est-ce que les ketchup appellent ça qui? Les ketchup. Net yo yé baba comment? Les ketchup appellent ça qui te mais lobby après c'est pas nous. À solliciter qui na ndenge ya ninte. Na ndenge na la contribution. Bon, moi, question n'avait pas lié. La première chose, raison. Les questions peuvent être. On fait comme un coup la casse. Ça peut être comme ça. On a mis sur le sol là. Les nets sont dans la tire, les questions, tu peux faire un et on a tiré qui a Prada. Ah, d'accord. Quelque chose quand même. Au moins, c'est véritable. Oui. Tout ça, on a vu, on a les langues bébondées, on a somba gango. Et pas ta pris dans notre mais on les langues bébondées la télévision. C'est ça. Mais si quoi, les questions, tu as cabine à l'inet. Mais c'est beaucoup de ça qui peut bêler parce que ça a des pierres tombales. Tu as qui dans les 3000 et quelques. Vraiment. Dans les 3000 et quelques, tu pourrais aussi la pierre tombale. Dans les 3300 et quelques dollars, tu pourrais aussi la pierre tombale, il y a Moutoumoko. Tu soumets la terre à 2000. Moni, tu soumets à 2000. Mais à 2000, on a monté à la Mokati. C'est ça. L'essentiel, les gestes. Là, c'est la référence, pas mon arrière. Excusez, les gestes, et donc, ils ont compté plus les gestes. Il y a aussi la bande qu'on a biso. Biso sommet la pierre tombale, il y a moins cher, il y a 700. C'est $700. Ah, c'est normal. Ouais, maman. Il y a des gens qui ont des polémiques. Non, na mapia tomba lango ata mutu moko ata basombeli ya or mutu moko tetango yeso oya aoleka na sisa mutu moko te o botele ya or tango nzamba oya na tango jugement na tango suka mutu moko te babaka yo loko tsaki or ba juger te mbala moko ke na lola lif na lola azate ça dit tout le monde dans les cas de jugement alors tout ça marbre tout ça nini eza nyonso ezaka basala ngo na mabele nyonso ezo sala ma wana sala na mabele to aki mabele to ozonga mabele ata muto a penser ko tsela muto ata caro eza geste malamu ata muto a penser ya ko tsela muto ata brique ay na pierre tomba la brique na brique ezaka geste ya malamu omoni bato ba penser ko tsela balinga geste maboko carrément babetela balinga maboko ba o basala ki ndeti bandi na Fatou muta bandaki ngo bravo l'artiste Fatou Miracle na œuvre yo bandaki ya ko salela Basirika Yomoko. Sans localisation. Sans à somba ya combien? Si on a pierre tombé les cher. Somba ya 1000. 1000, ok. Si on a pierre tombé les cher. 1000 wana ya lelo et compter 3000 à lobby. Il y a lelo et compter 3000 à lelo. Voilà. À l'époque, pierre tombé les cher. Ça dit Fatou Salango Yemoko. Vraiment. Tu fais aux qui Yemoko. Mais il y a plus de on a pas cimetière mon mutumu babwa ke leka kunki moka na nini na pierre tombé. Bazuka jomo sala caro na vini aika ma ta caro côté pa. Ezali na comme na bongo. Omoni croix ka ya munene ka ba créer croix momo ya libende ba créer ka kaka ezaki bongo. Siko mutabandango Fatou Miracle. Merci pour na initiative oyo fungola kinzela. Merci na yo. Merci na bandeko bazwa ki pe ilikanisi ya osalila. Le fait d'Adi di Kambala, bravo les artistes, vous avez pour ça qui musala oyo et monanaki na misu ya batu. Merci naba oyo pe bazwa ki likanisi ya osali la bandeko de Pierre Tombal. Merci na bango. Idée d'ailleurs ya Chico pardon, to me campé classé en place wana. Ya mindonos ko ya ki kokota ndengeni. Abo ko kisimbongo bobi ka mbongo. Ko kisimbongo tolobi boye. Chico cause la gourmate je vais pas comprendre les leçons séminaires il y a kozwa mbongo na te kota na Pierre Tombal na yo. Pourquoi pas bande comme sous parce que ça les sungi Pierre Tombal. To sala ngo les sungi te après Pierre Tombal to comment les sungi Pierre Tombal après mbongo to kopé sa bana ya Chico non et ça les sungi Pierre Tombal il faut ça la Pierre Tombal. Au moins biso sala qui a un esprit oh il y a une logique des choses. Voilà. Dans ce sens-là, de ce bonheur qui oh même bon écoute c'est quoi ça la PD ce qui va te payer ça qui est belle ton ça à 4 non ton ça là il y a Mindondo Pouloulou V Mundweri to salelina to penser qu'on dirait bato kala moko boy auto yebi bango te na ba théâtre kala to ngato raisonner bango to la musa eloko moko boy te mundangandanga na onti bana mundangandanga ne bakomela nga message tango bamonenga na leka na RTGA ozomona cela veut dire to la musa siko bato baye bakala o basela bango tata ba ebale mondial soki basela bango to kiko sela ebale mondial cela veut dire to la musa
pour l'association de Bamakambobe, tous pouvoir mobo, tous la moussa, bano jeunesse, oyo bazo sala makamba minende, baben na biso pe na makambo mususu lobi lo yoso ki gouvernement et salami ya makambo ya culture et art, lobi peut pas penser na go ben d'appeler mususu, lobi ministre culture et art et salata ya ve na biso bodo ou eko sala pe ve na biso nani elombe ça dit par rapport ya ba idée na biso ne fungo la bato muto ata biso ba bendi biso te mais moko ya biso ya théâtre akenda ko défendre biso o fungo la G et loko biso de penser ki yango tala likanisi ya malamu boy voilà mais ça félicité hein bravo félicitations souci na biso za ki yango to pindola le mso ngabe munani jomo ya kala adanga bato babosa na metoke ko luka to tele pierre tombale omoni souci wana ba famille balinga ibaloba nini souci na biso zaki to luka to sala recherche ya bénédiction po vie na biso ya théâtre efungwama ozomona efungwama soki ekangama na ba mikolo moko boye à travers ba makambo to sala efungola biso nzela pauvreté elimwa richesse ekote la biso omoni lelo mutapusu kutakoma bien pour mutaboa muta maboke oyo tala muta maboke koma lokwa ndetse nsi netinga bato bengi muta maboke na tundo na tumbelo de amonganza na kinkole ou bien na selo de amalangwa ozomona yekela maboke dans ce sens là c'est-à-dire nyosu do sala ezana wa musala malamu les artistes et comédiens tous à la mais bomba ki idée au bomba bato batika la kana idée ka ya les surprises et ça siko loko mo boye omoni surprise hein ba idée no sera shoga mais ça kozala omoni kozala na savant na vie ezarabien batamayele bazaki lokwa bagesho mais siko savant pe fois zala savant théâtre les sacrificateurs du amosé ya baleki kulu tuna bango nyonso mutu esalaka apparence trompe là ça a mal mettre mais mal compris après Barezi secret à bongo babi bazal surprise surtout ba artiste ou ba collègue na bino bombeli bango non ezaki eloko mo boye tant bato ba pesa ba yebi na mutu na bokaka toki mona so Pierre Tombal pour lulu mais tabake ba komi boye de Pierre Tombal balobi mais non mais bato yo sait que ceux qui le nani président de la République alobi abengisa ba c'est comédien ba ke koloba mo boye c'est que boya la transparence la transparence bato so baté mona président ba opesa biso compte sur rendu to solo na président boye président lobi na biso boye biso pe to yebise boye pona bino ça dit biso to linga to garder to luka place moko boye to vanda exact to gagner mitema ya bato et no ba kere to le to la ki sabato ke mutu moko par jour to na dinzonzing tu bénéficies tant mususu ka na $200 na dinzonzing wana par jour au travailler trop yo mon ngolo kwa ki star tozomi bomanzo to no sans le savoir au ko tourner film mo est vraiment na vie na yo le to moni impressionneur ba tourner après 30 ans oyi ba to na caché na mo muto modi ki mbazu combien na caché na regretté faire dans les États-Unis pour ngana forcer na tourner na baka bonjour monsieur dit na suka na bonjour monsieur dit et suki wana carton 5 cop eh pomoni ça dire biso lelo to luka photo comme na niveau mais biso bango artiste comédien bango balingi na bango ko nité ba biso so bango déjà pona bango ba moni loka bazui ba lingi kutu te batu ba so ba sala soki ndeni pona bango ba mona loka bazui bozui tant douté bozui te fo bo lier mbongo ya to mona lelo ba artiste ba chukuma ba osakana aye na fête ya muninga boye asimi tala liboka dollar abwakela muninga ba savourer mbongo na bango biso mukolo nini to ko sala yango na pesi no fiso ça imbote pour na pesi merci pour na tokina pe lukaye parce que ça c'est ça père artistique ya Chico Pululu tokina ko lukaye tant tout monde ba famille biologique il fallait tout le monde appeler père artistique parce que Chico azaki Chico Lumbu Jacques mais pas comme Pululu on ezaki na moto apesa ki kombo na o orienta ki est système wana tokene ko lukai total sie vision à kota ka jupena et pakola mina biabi afungole kapo shabi et loko bo sali na boyi caméra za liboso na poto ba yobi ka ndenga ba cameraman ba yaki pas besoin image aboyi na ye abi caméra te parce que ba kasolo na pesa ka na sima caméra ça dit ko ke toucher mutema ya moto po abimisa mbongo eza maloba na mutu Barezi, tout ce qu'on a besoin polémique. Tout ce qu'on a besoin polémique. Et belé ba koma ba film wana ba na écriture te. Ya na ba tundambuka ba na écriture. So biso ba question sur to bito c'est dessiner na écriture.
ba moyen de kaka ndenge na lingela makamu yo mona boya kananga bat ba ko proposer 700 yango si on calculer 700 non ça nango nini de 700 na futa batu comme ngamo diana lo banga pona ba salaire batu na futa doit $30 au moins quelque part vision na ngamo na mi bo ma vision il faut na télé mettant que révoltaire au moins dans ce sens là ça dit toi on a besoin de l'eau artiste et comédien les lots toi on a besoin artiste et comédien à zone fixe à $200 par film soit à 5 films à $1000 artiste c'est là qu'on vivre à cause de l'onda comme moi à 200 cause à peine à 300 parce que sur une zamba sur 5 films au ba tourner soit signé à tourner en facilité au Québec à Dubaï à qui couper ma qui ko savourer que soit l'air naturel était artificiel l'air artificiel on on peut pas ça là au ça Afrique d'ici l'air naturel au moni ça veut dire c'est ça souci na biso za yangwana mais na bi qu'à travers bon moko to sala makambo wana le ko ba to songi si confiance d'abord moko ba comprendre que l'association o ezana nous tous les sala bato bazo kamba biso bana mitu bana ba stratégie parce que vie à artiste c'est tambola na stratégie il faut régner au réussir la vie il faut avoir beaucoup de stratégies na beaucoup de savants est-ce que Mikolo peut habiter bien beaucoup pourquoi pas dans groupe beaucoup de ça papa masomote c'est bon tout mon aïe non eza moni groupe papa lombe moni groupe il y a WhatsApp il y a bon moko eza volonté mutu na mutu groupe te ngana par rapport il y a ba cotisation ya mama ba pierre tomba au moins tellement tozaki ba on dirait baza rapena te Caleb na mona te bango baza Mikolo baza na bana jeune bango bazala nango est-ce ba PCP contribution te tout bisi bango que to ebise bango to kosi te bise bango te to acquiser bango nde dans cette émission acquiser mutu te ma bino ne bossa mabe te to acquiser mutu te faut te zonge bino alors te bon toza batu oui boki consulter non ba Mikolo te non omoni ba Mikolo pe ba consulter biso pe te na makambo na bango allez ya bino pe valé qu'il faut bozo que ça te mais na makambo so ba Mikolo pe ba kendaka pe ba kontina président de la République ba pesi biso pe compte rendu te omoni ba kendaka pe makambo ba pesi biso pe compte rendu te biso doze la compte rendu mais on garde dango bon lingonde ba Mikolo pe ke ba se perdre on surtout ya Johnny nda otala tika via vanda tika via fufu tika via fufu calme ba omoni di wala pe ngana kila bo jusqu'à est-ce que ngana la mona manqué ba ba kenda peut-être ba kamba Mikolo ba kenda makambo peut-être ba kubiye sa binote est-ce que ya mena pas bozo Mikolo pas manka bana mike respect respect à réciproque soki Mikolo lingi ba respecter il faut respecter bana omoni lokola ndesi mais na moi logique wana na bon moko luka bango kaka te mais te non bon toi avancer prochainement to salango et comme il y a comme ça libo bino bo luka biso bo kanga biso na likambo mwa mukie bo kanga na bino biso on dirait papa ba to bele pe ba no ngate ke net ba ma pierre to mala ngo simba bon ezana batu mususu menga na kwa kize na batu te po bando luka ba panza bino na biso monter côté bo obike début na ebisa yo ba réser zaki facilité kande ba ba quitter ba groupe bon c'est tala bon c'est kapenako frère da biso bo vena zo maloba bi boya kaka to sangana bo to sangana ga bo zongela baninga bo expliquer bango ba baneni bo sala bo sangana omoni teki biso zo on a ndenge ya mabete to ko sangana ndeni pokuna déjà j'ai essili papa ba ki perd tomber c'est fini mais si to sangana so ndeni OK bino bozana so so ba on peut ba yela bino même idée que net aussi si koto to ya koto parce que to ba so ba si ya j'ai yo lobini Gabriel aleka na TV lo biso pe amona biso pe to tala ki to moni que j'ai suki to moni que j'ai suki parce que mta sala ki groupe na Gabriel j'ai suki yango biso pe to sur relève ezeka ja Gabriel mais bozura passe boya bozura passe quand Gabriel abi bon ba pire pour nous pe ba sala ngo biso so domika ke na to ba pire te mais to l'Alexandre amour na ki pire pe et to sali doublé pour nga pire son lance pas ba ki pire son lance no ba ali mais ta ki ser na ndo linga mingi omoni cela veut dire tant to sali ngo il a kika ke no to sala ngo pona ba oui ba pe mana kimia eza pona biso batu te o to tikali en vie pour biso pe omoni lo mona lobelo moko biso bato to tikali to linga ko sala bolamu mingi polobi bolamu na biso pe soki lobi to zate eganga bato pe bakanisa ne to kanisi ba shiko na ba soki ba sala la shoga soka kei mais siko shoga zo lite siko nini akobo so siko soin ya vie na imoko abando lite siko berero asala ki ya mike abomba te asala eloko te na banda ko bomba na préparer lobi na nganga moko na peut-être so comprendre ça dit makambo yo eza makambo ete biso o ete seke penako aza makamfunia po makambo faut ete à tout le monde on a conscience de ete belaza mutu normal faut makambo ete ya cela fait dit tout tika ba polémique parce que ce temps bo créer ba polémique et que na ba tournage bo kei
bovanda na tournage na bino na ndenge mo mabe bovanda bo na ndenge mo mabe ngana ko vanda place mo be so yo tumba ki ngapelo ke place bo na tumbi yo to tumba ni kana basese mais na TV no ya na ngote ozo ko parce que ça makamoko ya mikie mais si ko problème ezake to luka to zala bien o ba problème ko moyela batu ezo lakati maladi mo kanga mi biso pendant 2 saisons kendete lingi ko kendete ba ko to ba bimisa vaccin ngo ko to batu balingi na ba vaccin ngote mutu mususu to mona video ba pc vaccin ba temi lo ba na conférence de ni du monde de presse mo zo lo ba boy akoi pour na vaccin ona so yebi sangai barezi mabe yango to ko continuer ngo wapi na bisao surtout nga c'est pas pour bato ba bika yo mtu ko tsape bato mususu bele na ba conflit mais nani ça nga bien Barezi batu balobi na répondre na ba rimer te batu balobi bato ba nani commence bien na ans luzolo est-ce que bobo pe ba bongisa na ans te o mani makambo ngana pesa moni génération nga peni to bo dans pe génération bande ko musuti est-ce que minute zela na bino monde ti na ko pesa exemple na biso ekitala fondé te na biso monde ti ngai na génération ans te nga na za doyen ans na boulot oyo mais na benna na génération pour na âge na génération nga nazaki na batu mingi te na obanda carrière aux moi na bandaki la génération nga nazaki na batu te ba ninga no âge moko mais mukolo na bango par rapport à expérience omoni nde na kita na génération mais na za na génération na bango te génération nga ona ko ko loba lelo o aza moi likolo da rotala moi mukina ko mona duchi comprendre o l'air player des oreniens to na duchi mto orenier na komona mukie ba mayonnaise na komona mukie Igor 2 minutes ya pas sans souci na joie pe mingité on s'en comprendre na komona sunani junior Lusaulu mais on nyoso batikali ba duchesse baza génération ngate ba bobo baza génération ngate baza bandeko ba ye après ngai na bandito ça presque ba génération na ba casse kasi la longwende groupe Simba ake ko sala ye nde siko to ko kangama ngala kangami na ba duchesse à travers Ans. Mon vraie histoire. Ça veut dire bango batala inga de na TV. Naki déjà na succès nanga. Ngane mnakita. Simplicité wana. Et le lorsque ça qui ne peut bongisa. Yango mona tsa génération. Maintenant la génération na bango ti. Kasi nde bongisa Ans bo. Minutes par bongisa. Ezaki makambo mikie, ezaki makambo auto fandi to tsali bongo. To bana mibali. Nanga tsali o songi yeyo. Songi za nani. Nako tanga ko bote ba mi flata. Pourquoi ça va que l'on les catch, on tire les polo, on tire les body, let's 2 minutes, donc je vais bilo ndeni. So la kina ndaka de na chambre 2 minutes. Na ina na lipapa. Na zo catch na lati. Ah, mais ya catch na bi oh, mais to za ba master. Na kena ngona tire lipapa na lobby wana. Na ina lipapa mususu. Na saki na ozwa lipapa na tikaki wana. Na zo catch na lati. Mais ya nini? To za ba ami. C'est ça l'amitié. Oh mona. C'est ça l'amitié. Ngai na rosenga na Ans. Voilà. Na Igor 2 minutes, boza mikolo ba père des enfants. Ça dit ba propos na biso to tenir quelque part na télévision. Mutakoza les akio. Mais boy ba ki kita na génération bana. Bana ba lelo Android ba olanda na télévision. Ndenga lelo bana nga misusu, moi nga nemsu na mikili, adelo abetrape, azana iPad na e, likamunyo sa komaka Christian Shoga. Akotaka papa na nga sala nini. Nana fingi Christian Shoga. On comprend lingala pourquoi on a dit ça mon père. Ça dit so babi que le mal o alobaki oyo yeba ke etikali mwana na mutema na e. Il a 2 minutes sans le savoir. Il a un sans le savoir. Entre bana pe 2 minutes, baroina papa oyo et comme après un jour tout ce qui est guerre. Alors toi mikolo tout ce qui est bankini inutile. Le lorsque so 2 minutes ça a problème en soyate. Mutabanda ko ranki na oye mais te ngana banda ranki te na kini na vérité ngana boye ba comprendre ngate na lobanga de vérité pour na boye vérité bota ranki mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Te sikoyo moni biso toza tokolo bandeni toi mibali bana mibali mo sengaka e yule zoi bomai na nenga bien ya nenga makofi bitumba te mena nenge ke ba artiste to bana ki pe artiste photo mécanage po mutu so ko jo ya muzo sila na sila te yo mekanga peti ngapena tsono misapi na misi yo tinga musapi ngana tu misapi ya nene yeswa
Pour me saper côté des autres. Oh, côté les pouces côté les listes côté les necks côté ça man achaba bomba bien na ça. Wana batu. Wana eza batu bon ngaba déstabiliser. Et là on soupe ko ya pe na bochala ba micho sia on ça. Te yango to lobi micho c'est pe la rater. Bozaka ba fondé bino balé. Te fondateur ami balé. Idée bo pesa na bio. Te idée jamais boya mo to ba na mapasa te ba mpasa ko to ba bota bili bo ba banzela mote. Organiser la peine ndenge pas bien ça la prière azali. Ozoma ça dit jamais pour maman. Biso tout ça ba moko ibi maman nzela moko. Te voir mutu mo ezala ka. Ga ba be aboto ida bata micho. Boyi micho ko za na ida bo fana sala ida bon. Micho ko fana sala ida bon. Bon organisation de sali pena ba Pierre Tombalo micho nga organiser ngo. Ah mutu na na bomi te. Yep ça non. Oui, mais ça Micho Ngambobo. Micho Bozo. Voilà comme ça c'est l'ambiance qui règne ici. Ça je trop comme ça. Biscodia les patrons. Les boss Biscodia. Sandra Vicente makambo yango yo ça bien té venanga oncle nanga propre Alili Excellence Abdul na Cape dans Johannesburg wana bana Mozambique ya Metlen bana ya partout ya Afrique du Sud bambote na bino bana Pretoria ndeko Pretoria ya Joburg na moni champagne overdose na Cape Town wana inda bana Cape Town oncle nanga propre V Ousmane Didier Ousmane na Cape Town on a contrôlé Cape Town ngabo na yo gouverneur ya Cape Town mikolo so na Cape Town wana na gouverneur ya Cape Town nko olongola ba inda bana olongola ba fokapa olongola ba champagne overdose olongola ba tout nyonso ba mettre raisin olongola bangona yo mto koma monsieur le maire na Cape Town wana c'est ça je retrouve c'est presque Micho Bozo bon même sengam après ça contribution Micho Bozo. Oh. Après cité. Bon. On m'a appelé cité. On a moutou na massa na ya appelé cité. Bon au mari. Micho comme na souka bon ba tout balinga Christian Shoga. Oyo ngoma no tangisa ba kombo. Omoni nani Micho na rolo bananga kombo na télévision et ça polémique té. Ko za massa na nga. Moni na ba to seka boya no bananga au monde au bomanga exemple comme mais mutu mususu ko zo tangi kombo na ye ngana lobi et comme que Christian Shoga aloba ki boy pona ngana lingi na ngaité. Mais déjà na émission bat matala ki ba. Mais na loba ki dana loba ki ngana ko insister nga suna ba komba ba tuté. Na boy na ngai et ça peut obligatoire, tes na peu obligatoire te mutu o amoni kaza la bonne foi na bonne foi. Na pesa na Shoga raison. Il y a bon ce qu'on a fondé. Ah, opacité. Micho Bozo. O foda, je va tikele, bo idée belanga sa Pierre Thomas ngasani. Ya belanga ila lo béton. Boye bela béton mo bela ba sopi na akelo ka bela Africa soki Africa ça il on pena sopi bela béton na gouton. Oza bela ya tomal goudronné. Kamara Sikolivela attends vous le mettez dans vos cadres. Tu vas mettre sur les moutons du colo. Tu vas mon Micho béton. Voilà, c'est presque la souka Christian Shoga. Oh my God. Dans l'émission, ok, dans l'émission, elle est du fort, c'est qui mais bande ko totika des polémiques est bien plein. Mais conseil peut vite fait quand nous sur le bas 2 minutes na en so dans l'autre dans d'autres lelo dit m'entend parler ba solo li makasi ans na dans l'autre dans d'autres mutabandi ans bina yi en pleurant na ndoto nanga na yebi ke salama na ndoto na bina ans en pleurant 2000 nga boudé maman ans avanda bimasa limbisanga tala ah oh ya yo pour ça les bons points ça les bons points baseki na mama solo pe banto bando tonga pe ka biso nyoso mama wana tono tonga Mike la 16 na ndoto oh Mike la 16 yende somi yete bibota bota ngabi comment ndoto comme ça tala la ndoto to tsira sogi la ndoto ça dire na ibike ba bandeko vous ça réalité et ça mais ça l'habité simba
Et si on a un phénomène, c'est-à-dire na un phénomène la désobé na kuta na ça, na kuta na pena président Elombe. Voilà. Pour na ça dit makambo total on a mis sur ya bomototé, total on a mis sur la spiritualité parce que l'artiste miné ne ba kufi batiki biso. Alors ba rancune ils ont même biso, ils ont quoi bouture n'a rien entre les temps qui ban Nzambe ya solo. On il faut tous à la ban Nzambe ya solo. Tous à la ban Nzambe tende tsika bo na yebi goate, na yebi pelaski c'est raté, na yebi nenge li zara na yebi alors on a dans la vie étant qu'artiste na kutana bambeba ibeli menzamba épargnanga pour naza yaye alors lelo bandeko ba prière ebele ba prière ya bino bandeko na biso pona lobaki na koluka nani pasteur na biso ya théâtre nani Jean-Paul Mayata na olukaye na solo na ye na part na intelligence na ngai na kutana na solo na ye asa la prière mode ensemble ça dit prière au titre na thème na ngofo ezala tolingana ko benga na pauvreté na kolingana ya solo tout tika ba ça dit thème na ngofo ezala loko mo pour na artiste comédien alors que la biso thème ya makasi au côté biso pendant 3 jours après sinzamba lobela ye a touché mitema ba ke ne tournage pendant 3 jours to kendaka ka kuna 3 jours bien le place on soza comédien azangate nzamba lo asala grâce asala mpepe mo po bangisa batu nyonso ba kende to kende po to sala prière est sincère et sa prière sur les pardons sincères ata boko lobanate bo pesa na tane fils que bonjour yangona théâtre kala ezaki force na biso ezaki yangona ata boza misika mais fils que so bokutani bolobani bonjour yango souci na biso toza nango théâtre lelo trop de rancune mais YouTube de moi YouTube amakasi. Mais ça c'est un esprit de YouTube, des esprits. Il y a des mois personne où toi ça les logos mo boye et fout à ça la esprit. Parce que esprit on a ça ba mindele ba mo ba maîtriser ngo. Si ko biso to ko maîtriser esprit on a té. Muta futa biso to yebakete. Boye ba kaete. Andokite. Ya on to ba muta futa bino boye biete. Si ko YouTube les a plus la plupart pour bénéficier na YouTube les a buzz. Omoni so ça na buzz créer buzz YouTube va reconnaître auto au liate yango moni mutu nyonso chaque jour faut créer loko asika parce que yebisanga travail chaque jour pour bénéficier même sur $1000 na mois moko c'est à dire eza vraiment beau ça la boulot moi makasi biso mo mutu bebisi YouTube yebi na bamboka mususu bomo na loko moi 5 minutes ça lango ba millions de vies ba l'excellent bambonga bien biso to ko benga na YouTube bengi ndoka na YouTube. Allô, ngana ya bona osala nga visibilité ko futa nonga tenga na nga congolais. Biso moto BBC. C'est ça. Yango mo ba osaka na mino mo bazui ba kati bino ba publicité ba kati bino boy ba osaka na sala mino ba mona ke aseke bato pe na ba yuma na likambo yo. Osomona. Et pourtant ba ko tsela ba ko esprit ba ko pe ba bangi no obi na Afrique mobimba. RDC mo ko tsela ba ko la rebelle. Oui hein. Ouais. Na ba réseaux sociaux RDC so côté belé même la communauté na biso libande des RDC bana top likolo ozomona cela veut dire que bande ko na biso nde ba biso ba benga ngo buzz la buzz ozomona ya buzz ya lo ngane tsinga pe na bongisi na nolo ba nécropole ça dit na bonne ko bongisa na monika ba commentaire shoga munde muto no lokela nga problème ayelinga ka place il y a nécropole non nécropole voilà ça dit donc le buzz balanga buzz voilà ça dit voilà ça dit ngapona nga na pesi bande gonyo so ba comédien mbote o balingi théâtre mata o balingi to kende de l'avant vite fait car ali kamba ba di nana sila yosi te voilà na bango conseil pega te ba mikolo baba maman théâtre bata ba maman ba maman ba bazaka mitema minene yango nga solo la kina sila na ebisaki sila boye on a na bisi sila makambo tezo koma komeli bino za pona YouTube nete te YouTube bakambo nge komate en plus vos entourages mutezo boma bino na makambo eza na bato bana besoin bazala pembeni na bino po yo benga reka na tournage il faut obeta masolo lokuta yo pesko tango vando bike o azana chaîne YouTube ngana ko ke lukete pona makambo ba yoki o garder yoyi. Si on comme koyoka trop tant koyoka trop ozo ina pe baninga mingi c'est à dire bo salango na ndenge ya bien il faut to éviter ba rancune bato ba créer ba makambo ça bato ba entourage mutu ba créer on comprend pour ba benga ka tourna mingi il faut ya pas belle vie allo ba kaka ke non moni shoga kutu na kwa na loba ki boy belle vie le quoi pas contrôler exemple à contrôler maman ayini shoga rôle mo senga pe place sengi il faut présence ya shoga nem to bongisa tableau au place oyo mais moi ben sa shoga ezati
ozomona cela veut dire bato baza pembeni ya bato baza lelo na en plaire na YouTube bango nde mutu bazoboma bato wana alengi naloba na bato bino boza pembeni na bato boza pe pembeni na bato yango tomona mpe bozosoma mituka te bozobonga te mitema na bino eza peto te mpona ozala pembeni na bato wana bomonake motu na longe pembeni na motu na kolia so te nde na kozwa ngai yango bokendela mosusu bango bakotaka bonganga bakoti bonganga po atia motu wana kaka na bonganga mpona ayoka kaka ye en tout cas bandeko na ngai boza mikolo ntan ezokende mabe lelo soso epesanga azwi problème sila yo oya te yo koya te bokanisi kaka mabe oyo ebandi lelo bolamu bovandi des années bokanisi yango te bokanisaka sikoyo mabe moto akozala jésus mwana nzambe basalaki ye mabe même bible ntango tokende baprière bible elobi na biso tozala baimitateur ya nzambe tozokende prière mais ozokende kosambela mais oza na problème ya motema na motu est ce que nzambe akoexauce prière na yo bandeko na ngai totala mabe oyo ya lelo te totala bolamu tovandi des années simba ebandi na neni po bokoma lelo place bokomi là je parle de Sila et Ursule boza bana tata moko mama moko komo na ye elombe soki bino lelo bo créer ba querelle bo créer rancune nos familles ba okota famille a oyo ba okota est-ce que des générations en génération bo tika nini quand même le on a ko na profondeur ya ngona baza mikolo ba voilà merci beaucoup Christian Shoga to na suka o sentir que Shoga pena abala polémique abala polémique mais soko tout monde ngande nakoya mais abala polémique ko du ya musée on peut ça Marie-Hélène Bot Marie-Hélène Lota bambote bilema pasteur na biso voilà ya kala la pour ya suku na te on a bien kala ex moi pasteur comme la souka quelque délicat to kabana na pesa porte Jean Robert Ngondo notre père o sali ke lobby te wana za ex te aza papa babonga babo ya papa te bo babo ya nde mama te papa te na tsenga mo elengi mo esa mo elengi gaza elengi isa Shoga oh mais pardon apôtre Jean Robert Ngondo lotumba Ezekiel sa cavalerie Bethlehem frata na pesi apôtre na biso ba motebele yem tatsa loboko leto zala tozali eza grâce na ya jena pour na biso alors que toi na ko big sarate bazala jamais na rancune na basala nzambe ça dit wana ndako na ngai église wana malgré na biza ya kala mais lobi na kola mukape na bibo on lelo na ya prier les lois obi niveau bat ba sepela ba sabna on m'appelle lo na ngirenge to obi normal songa na zap na église union so e prière à bon nzambe ya solo place on a tout samara so na ko fa na pe na téléphone na za na prière en ligne na ko fa na pele msusu na tout ça nimi na que prier pas pasteur Enex na kitambo na kei so na kitambo so pe na lingi na kende na yolo na église le image de Jésus et pas ya évangéliste Mika na prier ça dire na place oyo ba s'occupera na prière au balandela nga pena parce que vie auto mener sans Nzambe nous pouvons rien faire avec Dieu nous ferons des exploits ça dit le quoi naza ye il faut na singama na ye merci beaucoup yango moni za force nanga yango mona Shoga soyez placé comme yo ya kité pour ani so pinga na été mon 20 personnes ba ya té pour Shoga ya kité so mona té force wana c'est dit yango ça montre que je suis fort Merci Shoga d'avoir répondu à cette invitation. Ça n'est fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'était là Christian Shoga. Gino Lanzadi, Igor Deminis, Hans Luzolo, Fatou Miracle, Mike La Duchesse, Fiston Juiki Batista, Leandaya, Via. Et Bakata Bacouleur, Dona Gabriela, qui est congé médical dans Lubumbashi, vacances médicales, repos médical. Abela qui ça qui m'a bébélé, on va qui a payé ma nanine. Aïe paiement. Ah manque T'es à manquer ma fanatique belé. Boyo. T'es nada fanatique n'était. Nada camarade. C'est-à-dire à manquer ngate. Voilà, ça dure à qui paiement. A paiement penape ça me tout calme même tout zone à qui toi après à zone la biso.
Voilà. Copé, on est insistant. Mais Moutounanga qui paye ma femme, ça Moutou, ça travaille beaucoup, ça travaille trop. Moi, on est sur le Bassiko. C'est belé, on a le cas, comme ça super, on réunion sur WhatsApp. Na quel tournage, on sommes là, ah, nangote. So il y a le coup mais nzoka ça fait cotisation Pierre Thomas. Ça fait cotisation Pierre Thomas malgré ça non obligatoire à payer ça té. Qu'à $20. Quand tu es belé $20 à mouké. Pourquoi c'est $20 à mouké? Vous doit foutre $30 à payer $20 c'est $10 à mouké. D'ailleurs Johnny n'a pas cité. Obi. Il est banda à la paix ça raté. Ça est fini pour aujourd'hui, hein? Non, c'est pas là-haut. Merci à Déo d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous tous. Donc, vous étiez tellement nombreux à suivre cette belle émission. Pour ça, au cas où mais il faut du temps. Donc, tu as soit ta deuxième épisode. Ah, ma caméra est surtout Bomoko, je vous l'offre. Donc, ça spécial Bomoko. Spécial Bomoko, pendant toi. Il y a un papier raté. Tu vois, on a peine à tomber, appeler un souper dans ma victime, un souper là, souper à contribution, souper dans raté, puis couper ça. Parce qu'il arrive à appeler un souper à payer, comme un $10. Mais tu coupes ça rende tes one de. Est-ce que son a caillé puis nous paye ça ranoté, mais soit comme il a macamboué pour sili que non na TV, ou on est dans ma baie. Ah, il y a Johnny. T'es dans le banayete, oh, on a le binayete. Bye bye. Nous sommes arrivés à la fin. Kanzela na yo nakolanda seyo kinosuka ya bomoi nanga sunga bomoi nanga yawe tambusanga na nzela ya nsembo Yo na papa bozali moko salete yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato
masuwa bomo nde biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondinga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa sulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga c'est toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kati nelanga na yo we yo nde opesaka nga bilei ya molimo kolo e ya mosunyeza ya pamba e ya molimo yango babengilila bana yo shila e bomikintisa lelo yo nzamba tombola bino yawe na bala ya maye lipata na nkembo e rabi e nzeta mobeseka ukakate elike ya basantu
de ma vie. Aujourd'hui, je me suis décidé de te suivre, te donner toute ma vie. Donner toute ma vie, te donner toute ma vie, toute ma vie. Oh oui, toute ma vie, toute ma vie. Je te donne toute ma vie. Jésus comme ami. Si je vis dans ce corps, ce n'est plus moi qui vis, car Jésus en moi, c'est l'espérance de la gloire. Je peux vivre sans toi, loin de toi je suis perdu. Je veux être ta demeure, oh oui, pour toujours. Entendre ta voix à chaque instant, oh oui. Je m'offre à toi, je t'appartiens, oh roi éternel. Oh 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 oh. Le danger est loin de toi, sans la foi et espérance. Ma vie n'avait plus sa raison d'être vécue dans ces mondes. Mais avant qu'il ne soit trop tard, je réalisais par ta grâce que mon âme avait besoin de te sauver de désarroi éternel. C'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Oh, 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 oh. Hey, c'est de toi, par toi, pour toi que je vis maintenant. Je vis maintenant. Hey. Je ne vis que pour toi. 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 Je ne vis, je ne vis que pour toi. Je ne marche que pour toi. Je n'ai pas que pour toi. Tout de moi dépend de toi. Je ne vis que pour toi. Pour toi, pour toi. Tu ne viens pas seulement me visiter, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne sois récréé. Tu ne viens pas seulement me visiter, oh, mais tu viens pour demeurer en moi. Tu ne peux rien faire en moi, oh, à moins que je ne naisse de nouveau. Oh. Jésus est là pour vous apporter une eau vive qui deviendra une source de vie. Cette nouvelle qualité de vie imprégnée de l'amour de Dieu est pour toujours. C'est pourquoi je vous invite à donner votre vie à Jésus. En ces temps troublants, Jésus est la seule solution qu'il vous faut. Accepte Jésus dans ta vie et tu auras l'assurance pour le lendemain. Prie avec moi maintenant. Comme une offrande de bonne odeur.
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore commis à 100 Peric Boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Yaya, Toyo comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.